Mosantu yo monisanga loboko na Sambalolo yo azosala Samaka basango Maman nanga belle vie. Nzambe afuta yo penza apesope bomo emulai na bolingo botalisi na papa nanga Alain Kayembe. Bisika boza penza Nzambe amona bino. Naza donc naza ne sengo mingi. Parce que même si papa zaki na association OT. Mais na bolingo bango batalisi bakundi papa nanga na honneur. Première fois bayaka na ndaku bayaka papa Elombe azalaki, ba papa Oxygène bazalaki, ba prometaki biso. Balobaki to bisi bino cercle ezali corbillard ezali association ya bato bamemaka service wana toyeki okunda papa kokila awa tokoke cimetière tokoki kotika corps na ye apema na kimia papa koya apema na kimia encore une fois vraiment tokotenir osenga merci na NTPC po ayaki mbele ya mwasi na ye NTPC vraiment eye eya tomoni mpe ndeko na biso Belvi Kandi asalaki geste président Alain Kayembe comme toujours président Léo Lembarate ozala wana vraiment merci pour kampo toto sala totika biloba loba eza malamu te totika biloba NTPC ezipa mutakala na biso. Nous remercions bandeko nyonso bataki loboko na bango na page oyoki bango mone ba remercier merci mingi président Elombe le président Masumu merci mingi na papa Nabiso Alain Kayembe qui est l'un des vice-présidents Alain Kayembe merci mingi pe na Belvi Kandi merci beaucoup Bella donc Belvi Télévision merci Belvi na oyoki Mama If love is crazy, love is for me. Mosantu yo monisanga loboko na Sambalolo yo azosale Samaka basangolwe azosale Alléluia. Yesu azana bamwe. Nomba mana yo Jésus. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tatona Yesu. Baba na lingina temune sabako. Kapena tatona bonsambe na yo sabako. Yoka bosenga na nga sabaka basaye. Yoka shishe na ngaye sabako. Nayena papa sinanga osabo sambelo Nayena kosanga nanga osabo sambelo Salela nga yeso yeso Salela nga yeso yeso Salela nga yeso yeso Salela nga yeso yeso Undela nga yeso Senga 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 Nale bibi ya pesanga kabela nga senga senga Yesi mokoni niye Akubakoli ya pene sima Yesi mokoni niye Akubakoli ya pene sima Yesi mokoni niye Akubakoli ya pene sima Nale bibi ya senga 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 Lokota nga yeso Yeso Lokota nga yeso
D'abord, nalinga kolo mabele aloba non parce que yende mukonzi awa. Donc yende kolo mabele, c'est le président de l'ANTPC Tchangu. Na vice-président. Merci SG pour nous faire maloba. Donc là, nous tozali wana morgue ya Roi Baudouin. Isika toye pour matanga ya ndeko biso Kokila. Oyo kufaki azalaki artiste connu na troupe ya Feu wa Belorango 1000 feux. Donc lelo ba artiste nyonso ya Tchangu pe aux environs baza mobilisé et puis toza na fierté lelo toyamba pe représentant ya ANTPC national CG Oxygène ya yaki pona koya ko assister biso pona liwa ya ndeko na biso kwa Toulouse. Alors nous attendons dans quelques minutes au réseau Bima la sima ya ko effort et vous kende na Kinkole. Mais en tout cas encore une fois je profite de l'occasion pour nous faire merci na ba artiste nyonso de près de loin mingi pendana à national ya ANTPC ndenge ba sungi et biso et puis ba pesibiso cercueil Corbia service funérailles Liboulou moni donc l'essentiel était déjà donné national alors tout ça les sengo mingi et tout ça peut ça ko présenter sur ma condoléance na biso na famille et puis biologique papa Kokila et puis to remercier les artistes et comédiens nyonso ya Tchangu pe environ o bazali ko tama boko na bango malembe na mbandambo etikali pour famille etikali na bana to bandenge ni to sala donc voilà un peu mama kampuza na kati ya mondo bomo na ezali morgue ya Roi Baudouin. Voilà bon on a passé payé il y a za vice-président. Vice-président, il y a ANTPC Njili. Il y a un président, il y a district, il y a Tchangu. Il y a un vice-président, il y a ANTPC Njili. Parce que il y a un président, il y a district. Il y a un représentant président, il y a Njili. Parce que Papa Kokila a fini dans la commune, il y a Njili. C'est comme ça l'ANTPC, qui est l'Association nationale des théâtres populaires et cinéma, où quand même la présidente Massoumi, ils ont structuré. Donc il y a un pays, parce que ça m'a bien là-bas. Voilà. Merci. En fait, on a pour remercier Kaka Bato Baché Biso Loboko. Attends, c'est bon. En fait, on a pour remercier Kaka Bato Baché Biso Loboko. De loin et de près, on a vice-président Alain Kayembe. Merci papa. Maman Bellevue, merci. Sans oublier Yemoro National, le président Massoumo. Conseiller juridique, président Elombe, merci vraiment Nabino. Oyobosali pour la commune Nabiso Yanjili. Merci CG Oxygène, la présence de 3 jours mon Bomiango pour nous en abisso na Rolande la Makambo Italie funéraire et à papa Kokila. Merci vraiment. On a un gars loba. Na sengi na ban Anjili nyon son courage. Tous à l'isanga pour Anjili na ceux qui est liboso. Boebi ba innovation bandara mingi na Anjili boebi Anjili binomoko. Tous on va se mater. Merci, merci. Voilà, merci beaucoup. J'espère que tu l'as dit, Bandéoné Balobi. Nous sommes là parce que l'un des artistes comédiens, Aouta Kotika Bisso, la Congo et Papa Kokila. Bien qu'il n'était pas peut-être membre au sein de l'association Nabisso ANTPC, mais tout ce qui appelle il y a Libota, tout ce qui peut appeler il y a Bandeko ANTPC Tchangu. Les babaki les Kamekoya, les artistes, tout ça. Dans le cadre de la solidarité, on a la coopération, il y a la famille artistique, les Tokoma qui sont à Libota, qui sont à Libota, qui sont à président Elombe. Président Massouma, il y a Koko Somukolana, mais tout ça qui wana. Ndé tout là-haut, ça a même solidarité na biso pour participer quand même à l'obsèque qu'on a kosunga par rapport à Makambu mingi za qui wana. Nango wana Tokile Balobi, la côté na biso d'artiste, bah oh et c'est vrai que tout ça là pour la tour de Kotosali, c'est presque à 90% des ton dimagi ba charge wana. Yango moi une cadre wana nous remercions bandeko nyonso bataki de bogo na bango na page. Oyoki bango mone ba remercier. Merci mingi président Elombe, le président Massoumi. Merci mingi na papa Nabiso Alain Kayembe, qui est l'un des vice-présidents. Alain Kayembe, merci mingi. Merci mingi pe na Bellevue. Bellevue Kandi, merci beaucoup donc Bellevue Télévision. Merci Bellevue
oyoki bango mona lobi na seplaki bango moko bandeko ya NTPC ntango epuis na libota mpe bango mo balobaki okani nde baremerciaki baye na bageste nyonso bosali na ndenge botyaki loboko na ndenge na NTPC bobimba bino mpe lokola merci mpona biso ça a été un devoir pour nous ya kohonore oyo moko ya kati na biso. Une fois de plus toprésente bacondoléance na famille biologique na ye tozokende kala mingi te kotika ye na ndako na ye ya suka. Pour nous les artistes mpona biso na association mpona biso toza na esengo parce que tolingaki te ndeko na biso tokoma kobelela nani bakuna non on n'a pas reçu un financement du gouvernement te oya mokonzi moko songolo pakala te oya honorable songolo pakala oya mutu te parce que les gens pensent beaucoup botala babimisi bazwi bacharge bango bandimi kokunda artiste bacercueil bacorbia biloko nyonso kosomba balibulu bakavo tout ça po banani bapesa te eza kaka na bapoche na biso donc tosengi merci na président Alain Kayembe, merci na Bellevie, merci président Elombe, na Moropé, na Misengeli pe merci parce que ça il faut voir ce cœur là. Hein, merci. Donc biso wana to représenter comme artiste comédien nyonso. Ils ont le coup de la famille artistique. C'est l'honneur de la coopération. Artiste akundama dignement hein na vraiment bien en tant qu'artiste. Mais nous continuons à sensibiliser. Chers artistes, il ne faut pas rester solitaire. Ozaka yomoko ofanda sangana baninga osangana kate. Bon s'adhérer, bolingi ko s'adhérer te. Mais quand ba problème et comme aka talabo monis ozaki. Si on donc il faut toujours bokota le président NTPC Changwazali wana. Kota a toujours lancé des zones massives. Na bato ya kala to ça ba renouvellement ya ba fiche à sika tout. On y sont artistes comédiens. Artistes comédiens. Te relancer date, j'espère comme la semaine prochaine, beaucoup en contact. Et au sein de groupe Simba. Les gens vont commencer à venir au remplir fiche. Non, il y a Bisso. Ngai, par exemple, Ngai Papa Mavunza. Papa Mavunza, artiste comédien, adresse, n'a pas photo, des photos, au tiki fiche, n'a pas rempli, au signé. Tous en a donné général que artiste intel, Azaraïska, pour évoluer à Wai. Il y a quand ça fait enregistrer. To yeba yo. To ba ozagana kati ya kopo, ozagana kati na biso. Oza artiste comédien. Yango yo yaka. Déjà la semaine prochaine, toute une semaine, batwando le cas permanence c'est ça maana bureau na Kasavubu, Chika pana coin Éthiopie na Kasavubu bureau groupe Simbeza na pe. To na pe dans centre ville. Papa to na bureau dans moi musika. Donc boye wana on se fait enregistrer, même si déjà on a renouvellement, aussi fiche et quand tu as déjà tué un tel artiste et qui peut présenter artiste comédien indépendant, on s'arrête Moutunios, Oyebana, tout le monde. Tangu Yangoyo. Yaka, on se fait enregistrer comme on a yo, enregistrer vraiment. Voilà, ça c'est le grand message. Yaka peut faire affilier groupe Nayo. Le groupe Songolo Zalaga, groupe Songolo Zalaga. Et Yango, le cas, on fait enregistrer le groupe. Le groupe nous a affilié. Toi, Yango, ils ont analysé la biso, ils ont analysé 4 artistes comédiens. C'est un peu ça. Voilà les grands messages de vous passer Yango Ana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, Nazali, moi, na papa Kokila, ya mobali. Je remercier d'abord l'association ANTPC. Na bolingo oyo penza batalisi naza donc naza ne sengo mingi parce que même si papa zaki na association oté mais na bolingo bango batalisi bakundi papa na honneur première fois bayaka na ndaku bayaka papa Elombe azalaki ba papa oxygène bazalaki ba prometaki biso balobaki to bisi bino cercle ezali corbière ezali association ya bato bamemaka service wana mais tant que bayebisaki biso tomona ngo lokola baje mais tant que toye komona ndenge baye kokunda papa en tout cas bazokunda papa na honneur
honneur wana bakundi nazo remercier nanu papa nanga papa Masumu nzamba pambola yo en plus nazo pesa susu papa nanga Elombe merci beaucoup nzambe apambola yo nazo remercier susu papa nanga Oxygène nzambe apambola yo équipe nyonso ya association ANTPC nzambe amona bino en plus mama nanga Bellevue nzambe afuta yo penza apeso pe bomo emulai na bolingo botalisi na papa nanga Alain Kayembe bisika boza penza nzambe amona bino na service na bolingo botalisi cercueil na moni ya bien makasi na moni pena musala papa salaka en tout cas bokunde na honneur cercueil ya bien na moni corbière ya bien service ya bien na moni na libulu juste na charge ya libulu donc naza mingi oloba te nzambe oyo tosambelaka nzambe orphelin oyo atiki biso apambola bino makasi nzambe apambola bino napesi ANTP mobimba ya Tiangu association oyo en tout cas nzambe apambola bino mpe baartiste comédien nyonso ya mboka na ngai na bolingo botalisi na mawa ata bamisu bamonanaki te me namoni bozalaki na mawa ya ndeko na bino comédien akufaki donc bisika boza nzambe amona bino mpenza makasi nzambe afuta bino merci beaucoup. C'est la famille ANTPC toujours. Avec le président Masumu qui chapeau le président Lobé, CG Oxygène, Kozagi Awa, levé du corps à Papa Kokila et Salami. Donc ANTPC a tiré vraiment comme toujours, toujours pour porter main forte dans la famille de Boyokaki, Madame Naenga Lelaki, Abara Kimbela. Que l'on a pas la famille na biso pauvre ne biso tozara la famille na biso toujours ANTPC na sima biso merci dans la présence biso na présence à CG Oxygène comme toujours à l'embata ça toujours feu au moulin merci vraiment bande nyonso ba ki rappela bibi sport so bande nyonso ba artiste à Tiangu nyonso bazali na ba artiste na biso pe bazali na bomoni te tozalaki nous sommes bazana occupation voilà toyeke kunda papa kokila toke cimetière toke kotika corps na ye apema na kimia pako apema na kimia encore une fois vraiment totenir osenga merci na ANTPC po yaki mbele ya mwasi na ye ANTPC vraiment eye ngana oloba boy toke kunda papa kokila toke cimetière toke kotika corps na ye apema na kimia pako apema na kimia encore une fois vraiment totenir osenga merci na ANTPC po yaki mbele ya mwasi na ye ANTPC vraiment eye ya to moni pende on a biso Bellevue kandi asalaki geste président Alain Kayembe comme toujours président Léo Lembarate aux ala wana vraiment merci pour tout ba biso ba famille pauvre ba pauvreté na biso ko kufa président Lomé na lobi ba likoloti apa Masumu ba biso ba famille pauvre ko kufa pauvreté famille na biso et mon na te bibi et mon na te pour ba axe ba ANTPC zo sala donc on a ko ba osamsa na ngapo na yebi ata lele kwei ekwela nani ANTPC bazana pona biso bande ko to respecter ANTPC to respecter encore il faut respecter ANTPC batavara mingi bazo travailler mingi en tout cas bazo travailler biso za un mot tonya basali boye ANTPC ninge sali makambo na tolanda ki image ka na super promo il pas merci non accompagner biso yo comment vraiment partenaire na biso ba artiste accompagner biso na makambo nyonso tomola ki image moko président Lombe CG Oxygène ba ki na famille ya papa Kokila ba ki kotika enveloppe pona ndenge mwasi na bwaka kimbela ndenge mwasi na lelaki baza na bandete bana sukate siko enveloppe na papa président Lombe ba kotika euti epa ya nani na gouvernement euti epa ya nani bandeko totika makambo oyo tozosala totika bilobaloba eza malamu te totika bilo ANTPC ezipa mutakala na biso soki toyeba te. Bon, merci. Ya rolobeza na ngote nyonso déjà ndolanga zidana sa lobby. En tout cas, le ka conseil nga na osenga na biso ba artiste to continuer ko sa misa na biso. To continuer ko sa na misa parce que misa to sa la honte de foot à biso plus tard. Tant yo va na ndao yo sa na musala te. Otika olanda ka pe batute. Elongno pe mona na raté. Lo oyaka pe ba matanga te. Sikoyo soko zwi problème batu bayete omona batu mabe to yo za lisusu te famille na o ba kobimisa batu théâtre mabe donc en tout cas vraiment conseil na opesa faut ça l'effort na bandeko nyonso ba sala ka musala a artiste comédienne quoi donc to travailler mamie ya olobezate na donc si micro c'est bon
Bon, ngai témoignage na koloba kokila alaki petit nanga wa banda théâtre groupe libosa sollicitaki ezaki 1000 feux et je me souviens na temps na président ngam na zwaka ye na 1000 feux to bande évolué na ye finalement utalaki donateur ya groupe en tant que mécène elaki wabelo comme kosala lokwa neti a négligé petit nalingi ye te nga bilukuta na yo. C'est ainsi que ngaler na tiki bango kokila cartona ti penza kisasa pena yebaki ke a terme nene. Alors témoignage kana kana yango wana. Alors leur moko pe kokila azwaki idée après mort ya wabelo abino to sala les amis de wabelo batinyo se baleka na 1000 feux to kutana to évoluer même la chaîne moko boy. Et ça m'a qui mais faut très ba moyen quoi travailler na aide moté ya mon là là qui donc on a regretté ma casse liwana mais ça ne passe mais comme ça on n'en peut rien. Voilà ce que je peux dire dès que naïba et mon famille pardon bon pour la famille mon liwanyo ce que parce que encore ma condoléance base la gaga comment dirais-je la courage d'abord il y a aussi la macamonie sur lui et kokunda yeti ici là alors au batikali baye bapé charge ya tiki so tiki charge ya moi si bana tout ça non NPTC franchement merci beaucoup pour la bango c'est la association nationale du théâtre populaire téléméza national c'est peli acte NPTC sali ndega pesi l'essentiel vraiment coup de chapeau à la présidence nationale de Brendé. Merci. Je suis devant les journalistes. Na ligne de Bamuke pour Nandeko Bisso de Pedre. Aza Ekon na Katia art théâtral Bisso na Katia Tchangou particulièrement pourquoi pas na Congo Bimba. Il est vrai, c'est un monsieur où il vraiment un problème tout la photo là-bas. Tout va être que pour ce bagage sont dans Koufi et il y a un bon témoignage. Mais ce qui m'a dit malam. Peut-être moins défaut, photo va faire moins défaut. Au moins les lois mis en TPC et c'est vraiment présence. Et là on m'a B peut-être qu'on a commis ça pensa KT, mais les lois en TPC vraiment il y a Tchango na il y a Congo Bimba et meki kocha organisation na ndenge longobani et longobani biso bato tikali na ba o bazali banda mutu nyonso vivara ata ba entreprise o ma kelembeza o ba association zali et senga ba ninga oyo ba leader na bana na biso toyi ba kokuma bisika ba moi ngome za be me fo ba NTPC oyo et pas numéro 1 président Masson de Brenda zali toyi ba représenter théâtre congolais. Même la structure présidentielle, tout ça, bien président Masson Batelamon. Et on se retrouve ça, nous sommes des artistes comédiens, ou des leaders, tous les NTPC de la. Il y a mis balai, il y a un artiste qui va pas papa. Non, et ça, artiste était. Bisto va faire ce cas pour la média. La télévision. Il y a aussi des pasteurs qui meurent comme ça, il y a aussi des menuisiers qui meurent chaque quartier. Et nous, les artistes comme les autres fois. Les autres mimi fois, par manque subit, artiste était. Tant les cas maman l'insto le qu'on a lobby, maman honorable alors à l'ali à la mouki à Koufoume. Oui, à tout niveau vraiment connaissance pour mon solo. Alors, il y a un monique vraiment, tout peut être conseillé à bateau. Arrêtez bien, bah, on va aller banda, boya participer, boya parce que Arrêtez font la paix battre. Je suis artiste, d'accord, la paix boité. Merci vraiment pour ma témoignage, bandoué, à Pessi, n'ana au Pessi à moi et l'Okowana, qui au pas banninga nyon soto ibaga, au koutana peine à mangoma boya, interpréter ça bien ma casse. Vraiment merci, toi, ma douleur, pour chaque, mais ça vraiment ma bec, mes collègues sont après une semaine, après 2 mois, tout coûte pour ma camouille. Vraiment, il me rejoint, il faut s'arrêter. Ok, le blé bilan, vraiment, votre leader, Père Macky Sabasson d'Afrique. Merci en tout cas, nous avons le combat. Bon, non, on attend, hein, on attend Ebima, et puis c'est maintenant à Ndekonabiso, Mavunza, Mongali, et maintenant, équipe pour accompagner. Équipe pour accompagner nzoto ande on absoti nanda kuna suka équipe gotikala bazaneska ma ba ofanda bazila bandeko ba uta ko baya
na ba artiste mususu baza na nzela bazoya pour basangana yango na monine tozo peaufiner un peu programme wana. Je profite aussi pour remercier le commandant Douglas Moulimbi. Donc Douglas Moulimbi na présidence, en tout cas félicitations pour la PTASICA. Hein? Et Baksami en tout cas félicitations. Douglas Moulimbi en tout cas félicitations. Je profite également pour féliciter l'actuel chef d'état-major. Hein? Donc, Yemoko, le général Chouewe, Christian Chouewe, Mokondi, en tout cas, mes sincères félicitations. On a une passion avec mon thème, on a vu que mon salaire est Kitoko. Donc, vous aurez déjà, officier moi, mon salaire, place en tout cas, mandat Kitoko, fructier mandat, maintenant sur le cas Kitoko. Vous avez vraiment soutien à Bisso, Ebele et Balé, le général Christian Chouewe. En tout cas, c'est un peu ça. Merci. Onosanjo Ayet. Oui, bonjour, bonsoir partout là où vous êtes. Je réponds au nom de Marius Bayoboulaza, artiste et comédien, cinéaste congolais, dénommé Maman Onosanjo, comme vous savez, première dame d'Afrique en personne. Tout ça, on a toujours pour Kabula Mawa, pour rendre le dernier hommage mérité na Ranaye, na collègue Nabiso, artiste et comédien, cinéaste congolais, na Kombo, ya président Papa Kokila, ou ya Tigaï Biso, les alliés, dernier jour naye, pour na Komonana. Et yango pe na profiter na occasion pour na remercier Nzambe oya pesi biso pema pour yende apesa ki ya kamati. Na remercier lisusu bandeko nyonso ba participer pour l'organisation ya oseki oyo ya collègue artiste et comédien international Papa Kokila vraiment ezala na ote mais na yebi ke etika la beauté. Donc artiste yamuki azalakate, artiste amunene azalakate. L'artiste n'a pas d'excès, artiste n'est pas koufakate. Oui, tu participes dans l'organisation, c'est bon. Œuvre artistique, il y a Papa Kokila et tikali na tiroir. Biso bato tikali toujours na unité. Tandé na lobaka union fait la force. Nous sommes une plateforme de comédiens cinéastes congolais par conséquence là où je suis coordonnateur général et juste dans une veille conscience, il y a artistes comédiens cinéastes congolais. Tout se prendre en charge parce que mboka pe eza na maboko na biso. Donc na unité de tokoyeba ko élever ba défi, ko déplacer ba montagne, il y a ba problème to anango. Ba problème to so ko kuta nango par rapport à la profession na biso. Donc c'est ça na habité ceux qui peut mutuna ezali. Bon, la famille nous a quand même considéré et famille yo yebi que famille ba pesa biso confiance pour au monde que Papa Kokila azalaki na 3 familles, famille biologique, famille personnelle, na biso famille culturelle. Aujourd'hui Papa Kokila a souté moi sina bana batikali veuve na ba orphelin na ba orpheline. Mais biso majorité toya kaka na matanga après toke na biso. Mais na sengi toujours na corporation, famille théâtrale en général. Toye ba pe ko ça suivi pour na koyeba état santé ya bana pe na vie sociale na bango. Et surtout na koyi kozanga ko remercier à NTPCT qui représenté dans NTPCT parce que je suis parti pour nous nous sommes des ennemis, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes corps. Donc après que ça la lecture, tout le monde qui est peu de temps, n'a pas polémique inutile, mais l'air a sonné. Nous avons se mettre autour d'une table pour que Matanga et ça les magasins na Tchangouté. C'est que moi je dénonce. Ezali organisation Matanga et artistes et comédiens toujours na Tchango, artistes et comédiens Tchango, artistes et comédiens tellement. Cause sous l'esprit à Tchangouté, artistes et comédiens dans la communauté, dans la district, dans la commune PT. Donc comme moi je habite dans la commune de Lemba, comme je suis dans la district de Tchangou, le district de Mwamba, ça veut dire que je suis artiste et comédien de moi. Non, non, non. Ça c'est l'immoralité que je dénonce. Il y a un outil qui a interpellé représentant, il y a interpellé Tchangou à sa ressource politique et à beauté. Parce que moi je suis chef d'état-major général, où il y a défendre droit. Il y a théâtre congolais, puis droit, il y a artistes et comédiens congolais. Moi, je n'ai pas aimé parce que ndenge to organiser ba matanga, ndenge to organiser ki ba matanga, ndenge to organiser matanga au niveau national, il faut matanga, c'est ça les magas au niveau national, pas au niveau district. Dans ce dénoncer bureau. Merci.
Ok, merci beaucoup. Vraiment, Bisoba Nanchang, tout ce pays Makasi, surtout président Pacho, Naza Pena, ancien la carte à Millefeuille. Parmi les bateaux, Banara Millefeuille, n'a pas les jours à deux président Pacho, tout ce pays NTPC national, organisation Bossali, le coup de chapeau, ton numéro même pas. Vraiment, Mimisa Ginchang fort. Si tu papa Koki là, NTPC. Mais souci là, tu peux y avoir Banabiso. Monument Viva Papa Soumou, n'a secrétaire oxygène, n'a président Lombe, n'a belle-vie, tout a contribué pour la DEA Papa Kokila, Bissoban a mis les faits, au Prenat, qui ban à l'Ibosa, mis les faits, tout remercier, organisation Sani Gitoko, pour soutenir Bisso à 100%. Vraiment, tous les autres gars, on a un chambre pour la Papa Kokila, et ça grâce à NTPC national. Et mon groupe Baoba, nous étions à Katakate, Papa Massoumou de Brende, de la part du président Pachosta, nous avons qui Moussika, avant d'Angola Tebele, dès qu'il n'a écrit, et écoute à paix, mais Papa Koki la couche. Mais ça a un plaisir. Dans Tchangou, occasion, tu ratas la cérémonie la cala. Mais au cas où on n'aurait pas dans Tchangou, l'autorité la biso. Et ça, quand on a l'eau comme moi, ça me fait partie de la Congo NTPC. Valère, on a un Tchangou, on a des Papa Kokila. Alors, si on a un Tchangou, toi, ça adhère à NTPC. Tu négliges, surtout on a mis le fait. Tu as appelé déjà à Bélo, on est bête, on néglige. Même Inga, on néglige pas qu'il Angola. Mais c'est comme ça que France adhère massivement à NTPC pour intéresser des délais. Quand on dit que NTPC est représenté Congo Mobimba, c'est qu'ils ont la République qui peut engager la carte NTPC. Bissot artistes communs sont obligés de s'adhérer à NTPC. Ce que Papa Kokila a connu avec beaucoup d'honneur. Vraiment, président Pacho, la remercié, l'organisateur Union sur NTPC, président Massoumou, secrétaire jeune, président Lombe, Belleville, on s'appelle ça qui ne fils que 100 fois dans Bango. Papa Kokila qu'on avait connu, on a mis le feu, dans ce temps que capitaine a mis le feu. Merci de remercier Bino Bina, Boza Madame. Ozana mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout ba luka ba délivrance ba matana ba via ba kenda partout ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende beaucoup bika ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout est fongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo zibanda salanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaré ki mwana comme handicapé aloba te na etango na ye bayekolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba na ye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barégi na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi pe mosala donc yango naye témoigner moni na nzambe ya Ozana asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazozela bino na moto. Ça va? Oh. Benny, ça va?
naye na nzili awa naza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya frère oui allez la ville oui okende bezo oui tika supposa na Sainte Thérèse le seul elle lui comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ils ont ici qu'il y a Kubunga. Service, ponctualité, respect. Et puis bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Sule, DiCaprio, Papa Sule, DiCaprio, Omonio, la Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le maïle mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto ko le guaté, ko so to ngalo mo bigba. Yango Jibe service et Zakaka na Kisasa. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotsa bilo. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah. Fondation Tabita Dorcas, Maman Mireille Maïngi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé, bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzambe alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa. Ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa Nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka Nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu, na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu Yesu oh. Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatona Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tatona bonsambe na yo swabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Bisenga senga sanga lole Nalemi bi yapesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi bi bisenga senga sanga lole Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu Yesu
lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Laisse-moi fako Laisse-moi fako Watitishina watitishina nsambi watenzelela Watitishina watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chirobo Chirobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te Oyebi te makambo nsamba salelanga Unabina buye Sambe na sobinela Azansamba busolo Oyo nasako yembela Yende samba libela Sambe na so yembela Azansamba busolo Oyo nasako teya Yende samba libela Lelelelelele Nalingi mobaloyo Mobaloyo Nalingi mobaloyo Yesu Azanzambe Ayoki bosenga na nga Zambaka basa ye Ayoki sije na nga ye Zambandonda ye Nazalaka lokate Apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo na komi na motuka nga yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga Yeso Yeso Apambolinga Yeso Yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Asa nzambe Nalingo beta mololo bisika ezali yo Beta mololo Wabi ba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Ozo bouger Obinaka wapie Kola pambola yo ingénieur qui On est ensemble Na yesu longo tozomana Tozomana Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo